Mais conseil na kopé c'est ça que luka moya ko approcher famille wana benga ba même l'église ou bien yomo zo bato bo kitakuna na ba avocat no ensemble pour na bo sora to yo ka continuité à dossier na que ils en l'état té wana dernier conseil na kopé ça mwana jusque là ils appellent ka tarte ils a ka tarte ba profiter ba catholique église ba zo à côté mon côté ba vimba to orgueil non non si toi kende kokuta bango kozwa mbongo oyo bandimi obimisango akufutaka bafoka ke to samba kate parfois famille na bana bamuna mbongo te le étant comme de Dieu et ko sala ngana no pasi parce que bananza mbakela mokitile onza batika jamais kokweya ya mibale choué nanga kozake bibo bibalo bapono me bakuto na likambo te mais siko ba preuve tangible ezobima o ezobima na réseaux sociaux eza ya ba aventure te YouTube soko abwaki eloko keba eza aventure te tango mayele fungwami on ne peut pas garder les péchés yoko tanga kaka elianité na uti kolanda lisu oya MG30 MG30 a cité 4 pasteurs au bakushaye parmi les 4 pasteurs le nom de Moïse Mbi figuré premier a déterminé dans hôtel à lui bazaki na Bibiling en dehors de ça Mike Kalambay. Voilà, bonjour prophète David. Bonjour bien-aimé. Boni santé, boni musala nzambe. Santé eza bien angolo nzambe, santé eza moi malam, sauf que ba malaise kaka suite depuis na bimakina na hôpital na Zali. Naza moi bien angolo nzambe. Voilà, prophète David, ça fait un bout de temps oyo bandeko bamoni yote, bayoki yote. Na ba émission kasi tomoni pe makambo ebele ba makambo ebele oyo pe bozwa temps ya koloba na ba média tozomona ba fait nango na ebité neti nini okoki koloba par rapport à tout ce qui se passe actuellement neti ba makambo tozomona lelo na niveau ya ba réseaux sociaux eza makasi ezo parler na bande ko na biso ba chrétien plus na ba chrétien na bande ko na biso ba Mike Kalambay ba problème na ye ya couple na ye ndenge komi exposé na niveau ya média et puis pasteur na biso pasteur Moïse Mbi les locaux tout ozolo ba lobby déjà ba dossier comme na justice il y a Nandeko Eliane la petite fille Eliane oyo a participé à na clip na ye ya Nzembo ye oyo avec tout ce qui se passe na ba makambo boloba kabino ba prophète netini no ko ipsa bana Nzambe nyonso bazotala wa seneto. Bien papa Ekibomba ya liboso na pesi na no monde entier. Je dis bien monde entier. Bana basi pe bana mibali na Nzambe ba baza ba chrétien véritable. Na pesi bango mbote. Pe na balandi mosusu parce que nous avons 3 catégories de gens. Nous avons les soi-disant. O balanda kana bango monika te ana moneloko mona internet alandi ce sont des soi-disant bazali. Nous avons des incrédules. Ah o isunana bandi ko finga koloba bazali et nous avons aussi des chrétiens authentiques, des croyants authentiques. Surtout bawanande na pesi bango mbote na kombo na Yesu Christ. Et so ka Monica elongi papa ye azoloba olekate. Papa Ekibomba comme d'habitude na lobaka avant na loba na se référaka mingi na Bible. Lelo na kotanga Biblia mingi te mais na opesaka quelques écritures. Ézéchiel 33 verset 1 kosukati d'abord naloba koya kosukati na 20 verset 1 à 20 Ecclésiaste Ézéchiel plutôt 33 Ézéchiel 33 verset 1 à 20 contexte moko ezawana so botangi yango malam boyoka Bible alingalo bana bisoli abi mosakoli na tiyo lokola sentinelle na kati ya mboka. J'étais mis comme sentinelle na kati ya nation. Tango moni danger moko quelconque sur tous les plans.
sonner la trompette pour le peuple à sa vertu et ben n'a pas ça. Mais là beaucoup de gens va commencer à la synthèse. Monsieur Babité, fallait au sonner la trompette na ka basali nzambe na bandimi côté à bato pouvoir te au moni d'être ba monsieur Babité aux autres kaka bato pouvoir bato nzambe te non. Mais je pense que quelque part babi que mon tout na langue ya français babi que la nature elle-même ne vous enseigne-t-il pas bikelamu o nzambe akeli et koki conseiller bisote makambo nga lobango lelote na ibisa bino que 2020 kokoma na 2025 et kozala ekubuku ya munene na kati ya mboka ngo Congo et puis na saki émission moko dernièrement na yokaka na gangaka na bi oh les héros sont tombés des grandes personnalités ba héros ba kwei mais au moni makambo ya ba internet na ba YouTube yo preuve ya ngono yo kisiko ke e bandi déjà na ba kumbi makambo eleki na internet na YouTube ya ngone komi dia na justice kuna na zalaki au courant depuis lobby batilinga image kaka lobby na bato bazalaki na kati kuna que ba ke ko porter Moïse Mbie plainte. Est-ce que ko porter Moïse Mbie plainte? Est-ce que vous avez un sentiment pour un tant qu'homme de Dieu? Parce que il est l'un de mes partis. Il est un homme de Dieu comme moi. Vu chapeau on a biso tout là tiango kwa basali nzambe. Mon sapi moko soko zoki nyonso il faut zoka. Wana eza première position nanga. Tout ce que je vous ai dit, le lobo mon accomplissement nango à la lettre. Moi je prêche la Bible, rien que la Bible. Na lobaka les communes qu'on appelle ça qui en dernièrement une émission tout ça on a dit que Yesu azolo bana Jean 10 abi tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et les brigands mais les brebis ne les ont point écoutés. Bandimi bakoka ko yoka bangote. Ba o ya nzambe sengela ki babima. Yango mona mokana apocalypse na suka mokana apocalypse kuna azolo babi sortez du milieu, ange, on attend à quitter à Gangabi, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés. Parce que leurs péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Péché, ils s'accumulent jusqu'au ciel. Et Zali péché, il y a un homme de Dieu. Et papa et qui? Kobo sanateke, banganganza mende bato bateka Yesu. L'État longoka mbamo ya kangi Yesu te banganganza mende bato bateka Yesu. Bible appelle obi ke baloba pono me bakuto na likambo ngote. Lokole komi na maboko ya justice. Total ndenge bazokenda toyoka suite et fin. Mais quelque part il y a d'autres hommes de Dieu. Surtout parti wana ya limité wana mona ka limité banda 17 mais pas maman langi ti ko koma kuna côté ya première. Yango limité ça la Bible. Batonda plein serviteur moko azawana te. Ce sont des banganga na banganga. Bato a loge na bato a loge. Oh. Mutu na considéra kaye na couloir wana moko. Kombo na ye Monsieur Wallon Mutinga. Eh. Na banyoso ba fu. Na lobi na yo Wallon Mutinga. Bandimi ebele ba. Wallon Mutinga na lobi na oka oya ndundu wala bo néglige. Elo place yo bo néglige ka de place nzambaza. Amen. Mageba tautologie to ba lo ba pona Wallon lo kuta. Ngana kota Wallon tina kati. Na sala ka ba enquête avant na tamena loba. OK. Na loba pas battre et tout ce monde qui ont resté. Personne n'a soulevé mon sapinet devant moi. Papa, na ebisona no. Parmi les grands pasteurs wana oya limité wana ozoka limité. Mokonan. Grande sœur nae. Abala abota kate kanga pasteur na vidéo ndena ke ko prier pour nae abota. Témoin Jésus mwana ngwa wana. Mais libala ye ko kufa. Oya mibale. Abala 17 abota kate. Ndena lo bape mikolo akangi bisakata na famille kaka. Yamisato bakoza la peu près 4 personnes. Rien ne marche dans cette famille-là. Il y a une famille où il y a Nzambe, Moussali Nzambe, la bouche de Dieu. Comment tout Nzambe était pour makambo comme na libota na yo. Et en fait papa misusu pesa magaza volontaire Nzambe pour na gloire na e Anne pe azwa ki mwana no kité. Papa, cette situation ya Anne, c'est trop clair. Oh ya Anne eza polele. Mais toute la famille en général,
mais to koti au fond muto ya koti avaya na bureau na nga zo confesser que papa na bango muto a sacrifié bango. Et bien ils ont des sacrifices. Yango ba zo délivrance pas ndeko na bango ko. Et puis au lieu que asuka wana te deuxième aye ko yeso a confirmé que donc bango tout ba koti na monde à loge ndeko na biso ye moko azana kati ya loge. Na boko tanga komba musala ya Nzambe wana azana limité. Na pèse au deuxième exemple. Un grand homme de Dieu a limité. Un grand homme de Dieu. A quoi na bureau na ye, ce qui a quoi qui après côté à ce qui émotion, ko quoi na ye protocole proche à longola qui est veste na bureau. Tant à longola veste mba mo pa. Quoi ya net crise. Et ça qui a piqué crise quoi. A quoi na bureau na ye motoki partout quoi. Mais bango ba bureau na bango ezana ba split. A longoli est soulier. A longoli boso veste, a longola soulier mba mo pa na mo sapio ya liboso mo sapie zate. Kousue bandi ko bima pe kousue toni ndako et toni kati ya bureau. Le premier secrétaire tango akoti osali bongo po ani a gangeli ba bengane libanda. Tina nde ya baba bongisi papa e ko bima bakati secrétaire ti lelo azonga na musarate. Secrétaire ti lelo ne no biso boy akoma ko vana na bibwa. Alongo bibwa kitiro sa motina limité. Na lobi bien grand homme de Dieu alimité. Papa tozana ba image mususu to bito balancer yango monde kozala bouger. Il y a des faux et belé bakoti. Yango na komi kobenga ba église de réveil et komi ba secte. Awa na kati ya Congo, tili banda mboka kuna. Na ebiso clair. Est-ce que obi kezana batu musu na poto baboy ko sambela? Ba ova na bandako. Pona nini? Vi mabe des pasteurs escrocs. Tali kamba munene uti ko komoy. Oyebi bano na bando tambo na bango série to saka na émission au filma biso na ngiri. Groupe à Bangana na Bengara Bango, ça fait aujourd'hui combien de ans? Combien de mois? Et bah profita qui a na période ba kanginga ita on a kay makala wana moi sur abotolanga lopango. Lopango na ngai moi sur na botoli yango pe azo continuer ko tongango sikoyo. Tango biso na zana makala bango ba komi osa ndeni ba kotela ka bato de maison en maison. Mais ni kama maison en maison ça peut na Bible. Abi bato ba nganga Nzambe ya lokuta biso ba bando kote bato de maison en maison. Pona ko kanga bato maye na bango ezali borné ba o maye na bango ezali borné baza na esprit faible ba sakana basi na bango na bango eza déjà na kati ya Bible. Nous étions avertis de ça. Non papa et Kibumba makambo eza belé oyebi ke pasteur wana ba kei na ndako ya mama wana mama kamati $2000 na absence ya mbala apesi bango apesa bango ba bima ba kosola te bon lokola penga bango ba koma na mona ka bango pe lisusu te et dernièrement walikambo ko kwe na ebisi ser prière kaka ya 7 jours soki omoni yango te soki o vivre loboko Nzambe te nga tiki o te ya Bible 3e jour 4e jour 5e jour ba lokoti moko na matete nde asamba biba ninga musuba kima ba kota Angola bato ba komi koya 3 cas différents à part oya mona mentionne maman Jackie après kawana baye ko ya isu na ka ya 2 filles violées moko azaki violé sous drogue moko lisusu abalongola ka ezemi trompe beba balukaka ye pasteur les mêmes personnes wana ono ebiso na minute obuko lopango esimbami lopango ya sombate lopango ya sombate ya famille siko esimbami po baluka ko bimisa ye pour moi un homme pareil et c'est batika ye azala corriger parce que Romains 13 elobi ke Nzambe ati l'état wana pona ko kata pe likambo. Nous devons respecter aussi notre justice. Pays na biso pe ba autorité na biso. So ba memi musala Nzambe devant l'état. Net ndenge to moni lelo plainte ba déposer pour na pasteur Moïse Mbi. Oui, ya wana lelo soki lelo justice a kati makambo ete exemple pasteur Moïse aza coupable à côté prison comment on ndenge ni le quoi serviteur de Dieu étant comme de Dieu et ko sala ngana no pasi parce que bananza bakela mukiti le nzamba tika jamais kokoya ya mibale choué nanga ko zake bibo bibalo ba pono me ba kuto na likambote mais siko ba preuve tangible ezobima ezobima na réseaux sociaux eza ya ba aventure te YouTube soko abwa keloko keba eza aventure te. Oh c'est la fille yemoko mutazo. Moi si mwana nanga junior sono nani Eliane. Eliane aleki mwana a dévoilé, il y a des enfants pareils ba comment stresser pourquoi? Parce que
Donc bazola la yena banda bolenge na yena ko bangi c'est intimidation biloko mike mike maele fungwami te. Tango maele fungwami, on ne peut pas garder les péchés. Yoko tanga kaka Eliani te na uti ko landa lisu oya MG30. MG30 a cité 4 pasteurs au Bakouchaye. Parmi les 4 pasteurs, le nom de Moïse Mbi figuré premier a déterminé dans hôtel à Louis Bazaki na Bibiling. En dehors de ça, Mike Kalambay a déterminé hôtel Bazaki na hôtel Oya Sikaya nani non da Chabana Fungola. A kotanga sous pasteur Bali Bakenda. Ce qui chantait Rwanda. Michel Bakenda atangi. Yemoko personne, je dis yemoko image ça na ko pesa yo tiango. Oh là là. Bon Babiloko wana ils ont ça la propreté. Et ça la malamute. Tout ça là c'est quoi? Ce qui mbi ayoka ngai papa na ye. Ngaza grand frère moi était je suis son père. Et il me suit à tout moment. Ti makambo ba gege bandia wa kaka yo. L'école défendre. L'école loba bible biba loba pono me ba kuto na likambo wana te. Pourquoi chaque fois eza pasteur Moïse Mbi lobi balobaki baspikilaki balobi alobi gege na place ya Jésus lobi elekaki sous ce commune danga et elingi koloba boye est-ce que eza elingi koloba boye Moïse Mbi lui-même ne comprend pas. Il y avait une prophétesse à l'ékisaka circulaka ba voice moko boyeleka à propos de Moïse Mbi. Nzambe a quitté la prophétesse. Elingi koloba boy ngayo na vandi Dieu m'avait parlé si Moïse Mbi même moi nanga Eliani wana omoni acto ya sali asala très attention famille ne parfois bazaka na lokoso ambongo teke to akile Moïse Mbi pour ba dédommager moi na bango non boye ba soubasement ya makambo to bo sala ngo ava eza na côté ya Moïse Mbi eza na côté ya famille ya mwana mwasi wana pourquoi na lobi eloko wana pourquoi na balansaka émission moko Moïse Mbi c'est un appelé de Dieu. Est-ce que aux autres la regard nanga à tout le monde qui me suit partout dans le monde, cet homme c'est un serviteur de Dieu et il a un ministère pastoral vrai. Mais ils ont comment boy et baby Pascal dit koyo kabatute orgueil et koti a commis moto yo un monsieur qui connaît tout. Bible lobi que mobali nyonso esengela bala mwasi soki posa nzoto ezoko tindika yo bala mwasi moko tia na kati yoko ya lelo ibisinga de Dieu m'a dit que ngana ko balate na uti ola enseignement dernièrement de dimanche uti oleka na quelle écriture il y a lobby depuis le 14 juillet 2012 déjà à Komaki presque marié voilà je l'interromps à Komaki presque marié. Tant que Moutabi a commencé presque marié, c'est-à-dire au présenté d'autres, Makamotu, les mêmes ensemble, le bino sous te kobalate. Oh papa, tout est comme ça dans Zambé. Moi j'aime so ataki moi si moko atie nanda. Ngai papa nongo tozana yo. Moi si nanga boyebi bien que portugaise de père et de mère banda kufa. Jusqu'aujourd'hui je suis seul. Bibi ba loba pono ba kuta yote. Moi j'aime soki mona nanga wana balaki moi si na ye. Officiellement tie na ndako vi grandeur église oya zanango ba makambo nyonso toyo papa ekoki ko kozalate kozalate oyo ya oyo obiki ya momo si azaka bien mo si akufra makambo ebele likola mobali na ndako na bible lingala ba bengi mosungi alors moi si wana mbeka to wana minute oyo moi zimbi alingi ko balate. Ata botoni sa de marti bobi bala na ko balate bozo ba bala sabino ba image wana. Alors problème nanga oyo komi total l'état remettre à sa raison. Tala c'est ça un homme de Dieu. Papa limiter za ya ko pola. Limiter serviteur moko o akotombola maboko devant pasteur David. Atombola bike telo kutelo oyo bazate. Tina taka bango baza okura. Oyo kusuzo bimena makolo oyo. Hein? Limiter toujours. Ou alors on a tika ko rapport à mabete ngamona sala ba enquête nanga ngamona vanda habiter. Cet homme c'est un homme de Dieu. Siko papa David, prophète David, est-ce que yozali wana pona komena ba enquête pona ba serviteur mususu Oui. Nazawa na pona komena ba enquête sur les serviteurs parce que je suis le premier sentinelle numéro 1 à RDC Congo. Confirmé par Dieu. Et Ézéchiel 33. Alobi nanga sentinelle tango mori ma bele la beta mbela. Nazape sentinelle même na vie na yo ekibumba.
On a réponse exacte claire toké musika. Na ba politicien. Les politiciens congolais. Na loba. Beaucoup bazo bisanga pasteur tika batu wana bona. Na yebisa bango batu wana sont des Congolais comme nous. Yebisanga affaire net wa dossier oreille ya baba ya mulenge baza ba congolais selon histoire bona. Oui, on voulait aussi poser cette question to moni lelo ezosala moi débat batubele bazosa pe ba message par rapport ya déclaration ya chef de l'état balobi ya kokai koloba bongo te baza ba congolais te na ebité est-ce que nini oyebi na histoire ya baba na mulenge papa omoni bana ebele babotami na poto wana babotami na poto bakoli kuna bayebi ce qu'on appelle l'histoire de leur pays bayebi yango te faut tout na biso bato toza plus âgé que bino les Rwandais babandi kokota na sous-sol ya Congo depuis 1958. Okay. Ce n'est même pas Mobutu. Depuis 1958 ba Rwandais babandi kokota. Oui. Ti 60 Mobutu a kozwa pouvoir quand na 65 non. Et après Mobutu kozwa pouvoir wana nde kosema ke Nations Unies basali makambo na bango mindele. Ale babuki sikoyo ba Rwandais bakimi bitumba wana oya liwa ya Biarimana tango bazokota Mobutu aboya les commandos zaïrois à l'époque ba telema na frontière ba okota te ti ale ba yeko benga Mobutu yeko pesa nzila ke bon bo fungula bakota mais ba biba kokota ni bato ba okota nini bazana armement na maboko na époque ya Mobutu ba désarma bango tout onga azoye biso yo kanga papa na yo ba désarma bango de bakota. OK. Et l'équipe des années plus tard, comme ils ont dit diplomatie à Mindele, Mobutu a dit na choix pour salate. Mobutu a dit na choix pour salate. C'était un certain le 30 juin, il y a né 71 ou 75. Nde Mobutu a eu comme ça article oyo ya kopesa autonomie na batu wana soki lo bomoni batu ko ba bisengemani na kati ya mboka na biso bana na bango batikali lelo nde bakoma kosala. Mais à l'époque ya Mobutu azwaki bato wana ti bango na niveau ya sommet d'état te naki bato zo babiote bongo o azaki na kati ya cabinet ya Mobutu boy na boy ezaki diplomatie sous ordre ya ba américain parce que Mobutu azaki mona musala ba américain. OK. Mais Mobutu a tellement ki likolo a sécurité ya mboka tous les coins ya Congo. Écoutez, est-ce que na matière ya neti kozala na bureau ya chef de l'état ezalaka ba nationaux parce que tout le monde a ba président mususu bazala na ba conseiller blanc, ba conseiller belge, ba américain qui était Barack Obama à l'États-Unis d'Amérique. Sénateur. Na loi américaine et lobby que président akoki ko uta 50-50 il faut uta na kati ya mboka na bango loi américaine. OK. Bah en Amérique kuna balandango na article na bango na procédure na bango. Mais qui était Barack Obama 50-50. Barack Obama noir comme président des États-Unis d'Amérique. Qui était Sarkozy. Tala papa qui n'a pas bino loko boye bakate bino bozana bino ba na nzambe bo konta biloko alo yenga politique te. Pour ma belo yo eza ya bisoté, nous sommes des pèlerins. En pèlerinage l'un de ces 4 matins to parler de l'Ikabarom de cieux. Ville sainte oyo kuna masa se kota kate. To lo belande boka wana. Pona Congo to lobby to lembi. Ba dirigeant na biso bazo ka bisoté. So ke na ngambo ya Félix ayo ka batote, ozoki na ngambo ya Fayulu azo ka batote, OK côté abemba katu mutu na kwa na ye. Nous avons compris que bato ba luka intérêt propre na bango. OK. Mais surtout zongi sibamuke. Plan stratégique ya Félix. Bon pes na loba ki dernièrement que je n'avais pas voté Félix. J'ai voté Fayulu. Mais pour mettre un peu de l'eau dans mon vin, nabito tiano na ce total là, moi temps, à loba ki 2020 et aux années à makambo. Ya moto comme 2020. Pour tiki la muta muna nota. So botali pouvoir à Mobutu ta Mobutu a qui pouvoir. Première chose Mobutu a sagné. Il a sillonné le monde. OK. Russie wana nana bado koma Japon. Président ya Chine Mao Tse-tung. Président qui est na Chine yo akutana ki ye na Mao alobi na ye Mobutu yo courage. Boye bango ta na classe. Mao ayambaka président africain mais ayamba Mobutu. Mobutu atambola ki asaki ba tourner oyo kutu Félix abatona na salite. Bato ebele ba finga kape Mobutu. Mais retour ya Mobutu ezaki diplomatie pour la sécurité du pays.
Kabila était au pouvoir ici. Si balobaki to Kabila bakanisation, Kabila yo qui était à commune soka. Bakanisation go mboke bakanisete. Le vrai problème c'est que bandeko ba uti Rwanda, Uganda ba koti na mabele na biso. Ba bimande. Maintenant Rwandais ba komi osani ba profiter derrière les ba mulenge, ba komi kota ba vrai Rwandais na bango ba rwandophone, ba kota po ba kata mboka. OK. Pe ba zui équipe ya batu moko boye na ba terroriste ba tiaki bango na est. Bati bakuna mais tant makelelo ebandi omoni frappe au Félix Abeti na est ouais tozolanda lieutenant Gilles Ngongo olandi lieutenant Gilles Ngongo naza na mwana moko aza parmi ba sodo bazobunda na front kuna na ko pesa ko bonete na media aza colonel olandi frappe pe atinda bwakila ngabe ba image tina bukere ya bato ande bakota kasobo ke otake bango bamona na te menzo kande bazaka na sia mabele ba détecter yango tout soko diplomatie te Félix alinga ko ba biloko wana te à partir ba diplomatie ne ba fungo biloko wana papa biloko subiso ba congolais to kola pe kamera kuma bangombe ne akende ko pesa kuna na Rwanda eza problème na bino na kati ezani papa ata ngombe ze ngombe na ye ya plantation na ye o ye moko abokoli problème ndé que conscience na esala que est-ce qu'avana ke ko pesa kuna ba yanga na Congo po ya lobe aza congolais ba yanga ba congolais ba lei namona ki kamera kitia wana mwanda sali pêche na ba pêcheur mbise bimi akaboni mboka mobimba gratuit mwana bato apart oya mokia zo yaki amemeli amiba me wana boolo bate kaka o amemaki ngombe akena na Rwanda papa totika no biloko wana Angola Brazzaville o pêche o esayemi na mwanda eza opération moko continuelle to ezali esayemi kaka wana siko eza question tokotala ngo bokende kotuna kamera parce que yondo pesi biso information na mona pêche information eza vérifier oui parce que nazana ba image à l'appui parce que vous savez toyebi na ba lac Tanganyika na banini na biso na ba fleuve pe na ba poche ba océan na biso toza na couche belé ya mbisi na 9 couches ya mbisi monsieur zo mais entre temps toza na ba bateau de pêche te toza na opération te soki elo ba bateau de pêche wana ekoyande na diplomatie yango loko lobi makambo ya pêche nous avons profité de l'occasion pour na utuna est-ce que ezali eloko moko continuel to ezali occasion moko ezalaki ya peut-être plage to nini saka yo bango balandaka ngai oyoki na bato na bango wana kisesa na libanda balanda ngai problème ezake motuna wana Félix afungula miso pa lobaki te tokolia te 2020 yango biloko ya Congo akitisela biso prix ya bandako ndako ya 2 chambres salon baki kotia ngo 150 $100 non na mabeye na biso courant ezomona na te mais c'est difficile ya kokitisa po ndako eza ya leta te ba okitisa ndako eza ya leta te leta atonga bandako bandako ekokita ndenge nini soko leta atongi bandako oyo Félix alobi ba otonga 10 000 maisons ou 20 000 maisons je ne sais pas tango atongi yango akomi kopesa bato oyo ba malheureux bakende kovanda alongoli bato na pasi po babukana no mboka komi lokola Barumbu komi na Kinshasa yebisa commune kwa Ngaba en plein centre ville est-ce que bakobenga ngo commune na kati ya ville ya Kinshasa mais non monsieur wana ba mievo kutala miende na za mievo na banda tana kata kokombe nona banda tana bandu na zamba kuna kenaki ovana ba commune wana kata kokombe wana bozolo baka ndenge wana bozotonga ba immeuble ya bamboka na bino bakata kokombe na ba Équateur bozotonga te wana to salela ngo émission na yebisa bango déjà ezo circuler bozotonga te ambake ba oba yibaki bambongo na période ya Kabila bafungula motema batonga nde na mabele na bango makambo mutu akanga moninga ezate na ba province kuna bozoko mais bokenda campagne ka kuna bato ngo bavotaka bino ba école kuna baba ba olele bana banzete na sala émission na tambola ta na utaki tina mboka bapiki mais na saka émission yo tindango batu baza motema mabe omoni epa ya papa na biso Chilombo parce que lelo même ata ça leki oyanga mais aza papa parce que akomo konzi amboka premier citoyen du pays premier citoyen du pays ba congolais to changer nos mentalité moko boya ba injiri wana eloko na to telemela injiri mwana oyo Shekina babi babenga so injiri te ba boma benga boketu ba komo benga kombo injiri na pote komi boketu bon ça va boketu wana moni zo tout monde ndeko et moni déclaration kwa mwana o Shekina Shekina Mobutu auti kolekisango balkanisation bemba tekimboka fayulu wa fingi bato na façon moko en désordre Shekina Mobutu azape mwana Mobutu là je ne sais pas
afingi en désordre. Pour ndeko na biso kulutu zanga zaki a ministre agriculture to monaka te eloko moko eloko to ngama te. Mais soko yo lobi famille wana oyebi ke bakenda no na mbongo mboka. Oyo vanda na Suisse nzanga yaka po bayoka na Kabila babimisa mbongo na bakabula. Olieke mbongo na tonga Équateur outi kolanda dernièrement. Guadolite mboka papa na ye ezindi mobimba. Mais quelle était les réactions? Pour la population na zone nyoko makuna. Bumba kuna ekomi déjà enclavé, les salas libeng et Bumba no surtout Bumba no parlons pas. Bumba no parlons pas. Port ezate, aéroport à Malonga te. Hôpital pe à Malonga ezate. Donc tozo comprendre pouvoir ya Kabila 18 ans ezaki souffrance ya tout l'Équateur mobimba. Bon ba équatorien bazali ko ça yo kotanga kaka Kabila 18 ans mais asala ki pena bato asala ki na ndeko na biso pardon papa na pesa motuna muke ex-président to président Kabila asala ki na ndeko na biso matata mpona to moni kindu asala ki pe na ndeko na biso muzitu to yebi totala pe bandundu asala ki pe na papa ba José Makila asala ki pe na ba Ekbakenge Mbaomel to mona yi bandenge bazo bina na ba télévision mais nini basali na bamboka na bango Hollandi autour des questions non malades je pense que ngam to soutien qui émission moko terrement ya kotake ba province surtout et donc ekataki biso moins de possibilités zona nanga image senga ka possibilité sans possibilité na kosala ngondekedi. Le vrai problème est que na parla likambo wana oyo zotunana ezake question moko sans débat pananga pona sina lobelela ngo na ba autorité tout batombo mala Équateur papa muto akozo de mbongo eza na maboko ba autorité Équateur oso bakangi maboko ba simbani maboko lelo babike dans 3 mois Équateur est changé Équateur ko changer ba goudron ko kota kuna partout courant ya mobile mobutu atika kuna e ko alimenter ti bumbati kisangani voire même ti goma parce que courant est à 6600 volts et à courant mokete mais bomo konde ezate na lobango nataka action ya bande kunanga ya bandu ndo mozito atika biso distraction. Nous voulons voir des écoles, des hôpitaux, nous voulons voir nzela wane bonga oui toko take ba natif na biso bazana ba province au pese exemple ya matata poyo na lobaka ngo pe na félicita kai makasi na papa mususu moyeji soki moyeji wana Luala balelo ekomi parmi ba ville oyo ezotombola lokumu ya Congo. Luala ekomi ville parmi ba ville na Congo. Coup de chapeau na papa na weje soki na weje wana. Ozomona. Pe na mwana oyo mwana nanga oyo nani Zoé Kabila pe azosala. Coup de chapeau. Mais mon vrai problème c'est quoi? Le chef de l'État doit ouvrir ses yeux sur toutes les provinces, sur tous les députés. Il y a kotonga na ba province parce que vous avez honneur na ye. Yango loko na kosuki salelo pona bana poto nyonso tout ezaka. Nzambe ya Bible apambola bino parce que émission na kati suivant ba so mo journée ça osala na émission bodo émission comme na suka to kata na kati maloba pona mbongo eza muke. Alors yango wana na uti ko bisabino maloba ya suka ezake bientôt là sengeli na quitter ndako nazali mais je n'ai pas de garantie. Ça demande que $500 seulement. Homme de bonne volonté ou bien de comment ko zo kango zali bano na place ko bombanga na bana numéro ezali 089 plus 089. Voilà, prophète David, par rapport à nous surtout les capés dans les réseaux sociaux, kofinga makambo ebele na ebité analyse nini okogipe ko ebisa to moi message na bande konyo surtout batara ba vidéo ba bande kona biso pe ya ba diaspora na ba awa nyo surtout ba msusu ba sans tabou makambo ebele na lobaka na bino papa ekibumba tous les diaspora wana ce sont des Congolais, ce sont mes frères. Je pense que la fois passée na réagissa qui m'a cassé pas ya maman bibi o ya bon marché. Na mama mususu kona ni wana azolakela mwana na ye na poto po atindele mbongo ya feti te banda kenda asubisi kopesa kotindele mbongo soki na ba 2016 ba parole mo mama na zolo bango na atindenga no voice na butu mutatindela yo voice na mama bibi na bon marché concernant moi na ya mwasi
mais ba propos et moi na mobile plutôt ba propos bande ko bima et ça la kinga bien te omoni pour bande ko na biso ya poto eloko na ko biso yango ezanini poto na Congo e kabola biso te to amutu moko bref on est que tout le monde a soki makambo mabe bebi na mboka wa bango kuna ba telemaka félicitations à côté telema wana mais conseil na pesa bango so ozo telema na likambo moko lingoza na logique avec toute épreuve à l'appui na biloko ozo telemela yango so moi na résistant na mboko ti lelo devant les politiciens congolais devant des grands hommes de Dieu devant ba pasteurs na résister na mboko na yebi. Pourquoi? Parce que na memaka bango tout droit vers la vérité. Ya oiza bo solo ni na memaka bango bo solo. Alors les problèmes ils en a quoi ils ça que et ça malamu te réseaux sociaux ils ont ngé peli ça batu ba koma liboma na poto batu ba koma liboma na Congo. Nandeni Makambo moki ata mutu akeye ko sukula babwaki yango. Mutu akeye ko sumba babwaki yango. Mutu abwaki so babwaki yango. Et puis le couteau ils ont circulé. Ba na nzambe bele ba kufa na biloko ya réseaux sociaux. Mwana nanga oyo Shekina Mobutu soko Shekina nani wana asalaki audio moko avena kati ya motuka afinga Bemba à zéro afinga Fayulu oh vidéo bande ko ça voilà je pense qu'on a afingi batu na façon que Félix nous ne parlons pas pour Félix Nicolas comme une bête noire asa malamu asa mabenyo stu mabe osomona na lobaka na bango pe binonyo surtout que une autorité d'État ou comme ils ont établi. Bolinga te, boyo katoli na opesa bino. Bolinga te, Félix a okomaka na 5 ans etina suka. Mais ba injiri wana. Dede azobeta toro na abi nkai Shekina. To yaki ko boma Rubero na Kinshasa kuna. To banda boma bango moko Al-Qaïda ko kota na Congo. O eza pays Al-Qaïda te. O eza Nouvelle Jérusalem. Pays o nzamba akumba bo mengwa mo kili mo mbeso pani nango na bo mengwa na bitumba na biso bandi nde bitumba na biso ezoya. Alors mon fils avant ko lobelo ko ya zolo ba ke Rubero aba bomaki ya biso nde to kite to bomi Rubero azobeta tolo na ye biso nde to bomaki Rubero mais chose grave 3 jours après na cathédrale ya centenaire ya Congo na zomo na Rubero na ebembe oyo bazo commémorer célébration ya célébration ya commémoration ya loi ya Mzee Laurent Désiré Kabila le 16 Rubero ministre azana kati ya sa osomona eloko ya modèle wana obeti to ngam na o bango ba bomaki ezaki Rubero yo bomaki eza o wapi omoni conséquences ya réseaux sociaux et ça la propreté na ramena kabino toujours auprès ya Christ mibali belé bakenda poto wana bakoma ba PD mibali belé bakoma siko ko boma mabala bango na poto na basi na bango na nda basi belé bakoma ko boma mabala et ça la propreté bon moko ezala pe bo solo témoignage tango zo pesa na kombo ande kono eza témoignage eza vrai Bemba Fayulu égal à quoi na pour politique ya lelo bana bango na mo à dire te signature ya mikanda ngo so camarade na ye na Nations Unies atindelaki ye nde balobi ke bango pe tout basinyaki na moni yango naza na oh alobi ke amoni te alobi ke ba yebisi ye ko yebisa na mutu mo sa na Nations Unies. Oui, c'est vrai plan mindele banda kala za pour ba balkaniser Congo et c'est histoire à l'élote. Mais en ce qui concerne les Rwandais, mutakumbi qui funda ya ba Rwandais à côté na bango na Congo eza Laurent Désiré Kabila. Nde mutu yaki na bango. Ya mo ta mekita benga na bango simba kite suko ba bomi ye. Osomona. Voilà. Bah on baza na kati armée Félix il faut ça de toute manière de tout moyen ceux qui ba vi que baza ba congolais ba bunda pona Congo au cas contraire ba déstabiliser bango ba longola bango ba remplacer na peuple congolais ba grado bango baza ngo ba congolais baza nango ndenge ba simbi moi est wana Beni obi moi des jours na la kimia Beni za na kimia Bukavu Goma côté ya excellence nani Kamere propos na ye onga na landi yango na réseaux sociaux alobi ke amitié na ngai Rwanda na Sud Kivu non amitié alobande ke amitié ya Rwanda na RDC Congo wana yanganje Congo mobimba bon na Sud Kivu comment ça dit ndio lobani hein
mokonzi mboka aleka ba interpeller ye ayebisa biso elingi koloba ni parti wana soko ke pa Félix akoka ko interpeller ete so to lobi ote to tozokota na makambo politique mais bango boza bakonzi na biso boza nde bakonzi na biso bo bakonzi ya banyama te tango bungi nzela leka o arranger yango ezate ke na kotelaki caméra pour nous défendre non mais propos surtout o wana nga moko nalandi yango nalandi pe débat nango na télévision awa na ndako nanga nalandi pe awa na bureau nanga lisusu non c'est pas normal il faut redresser na kanisi pona lelo tosuki awa nzambe ya ba centre na biso ba africain nzambe moko okombo na Yesu Christ nzambe ya monde entier apambola moko na chaque coin ya pays esika azali soko bosenga ko benganga poto solo la ezali numéro ezaka moko plus 243 89 43 42 605 so bobenga numéro wana vraiment toko solo la mais boyeba ke musala oyo ezosenga makoki ezosenga bato ko financer pour le reste nzambe moko ayebi en ce qui concerne question musu ya ki pona makambo ba héritier banani ba makambo ze belé vraiment na répondre ngo na mikolo ekoya molo parce que héritier pe azaka mwana nzambe c'est un congolais na biso dossier ba prisonnier na yoki ba question na bino na ko répondre na émission ekoya mokonzi ya mboka kokanisa bino kala mingi te basali ya nzambe pe bokomi ba expert na kotinda ba vidéo ya ba mais na lobango na lobi ke congolais surtout keli ba réseaux sociaux congolais surtout keli yango ba vidéo ya bolumbu réseaux sociaux na toilette kuna kamati atindi ba vidéo ya bolumbu na bino bana basi oleki obimi o pasteur tele asalanga bo pasteur te asalanga bo banda asala yo wana ozaka wapi po obimisango bino ba botikale te ya bino pasteur abengi yo na biro pasteur na ta fina yo na libele ganga belela bato libanda ba yo kango po soki pasteur na ko anga pasteur na video na vande bozo anga te caméra micro etambola partout koko bozo anga te kolo apapola bino bonne année 2020 et à l'année de récupération d'accomplissement de tous les prophéties que je vous ai données mais bobo sanate ke na lobaki que totalité ya ba homme politique ba ko kufa lokola 6 awa na Congo et kozala lokola 2 na pouvoir 4 côtés ya ba oyo bazana ngamba opposition pe 2 grands musiciens bazolala awa na Congo na 2020 avant de kota 2021 motema na losambo pe na monaki makila kotanga na monaki trouble ya makasi net insurrection bobonde la porte makambo na ekomate na kumisika na ponyo so tolobela ka bakonzi ya leta te na bandeko na biso bandimite mais tolobela pe banganga nzambe les zéros sont tombés pourquoi pour lelo bokomi kozala dévoiler na bakambo tout bonno ça na molili yango chaque chose a son temps le temps de Dieu est arrivé sur vous et senge siko jugement nzambe bandawa na mokili kolo apambola be voilà merci papa équipe bumba bolobaki pe yeyo mais na osepela na suka nde peut-être bazo image na ngana yele bo mona yepo ko déranger nga pour être papa équipe bumba yeyo yenda kibanga yeyo pour voyage à ebisa ngate merci beaucoup merci voilà chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de votre émission Short News Oezalaki présentée par Eki Bumba. Au fait, aux Zouaki interview à Papa Nabiso prophète David au Tozana na plateau. Je crois prochainement Bogomo Nabiso Ndenge Ezalaka donc na équipe Mobimba ESP Media beaucoup excusez biso l'image un peu floue eza image ya téléphone et to kutani très prochainement bino ba ebotunaki équipe Bumba tozali toujours ezali kala moi ba petit déplacement et puis ba contretemps ba misala na biso vraiment je vous le dis sincèrement et senga biso ba déplacement ebelé ba transport ba nini donc ezala facilité toza place moko na ba invité na biso nyonso te misusu fo bolanda bango na Kinkole bolanda bango na Kitambo na Mbinza na par-ci par-là donc ezala facilité je crois nzamba rosunga 2020 oyo ekozala bien tozala na ba moyen de transport pe eko permettre to l'axabino ba vrai to l'axabino ma ya solo oyo elendi salabino oyo esalaka ete
bozwa lisusu makasi parce que liloba ya Nzambe eyaka kofortifier eyaka kopambola koguérir pe esalaka misala ebele na nzoto na biso ndenge bazoyebisa biso ke kondima eyaka na koyoka. Donc la foi vient à ce qu'on attend et ce qu'on attend c'est la parole de Dieu. Voilà, merci Pasteur David. Tokutani très prochainement dans le numéro mosusu. Na sepeli makasi totia makambo na maboko ya Nzambe ke pour se lever que bakangi pasteur qui va rester avec l'église parce que c'est lui seul qui prêche là-bas. To bonde la kele kana kimia. Dossier moi qui kalabai tokutala mo mikoleko ya pona basi wana misato tebinde tokosola kaka. Bazaka bana na biso totia bango na losambo. Susi na biso ke moko abunga te. Équipe mbabolelaki équipe baye tous la peine à part à Eliane azape moi na biso a traumatisé non surtout non surtout bango wana za mwana en tout cas pour na mwana wana naza touché na jouer le kola kokonanga naza touché famille baye bakande bako solola et puis bon mi pesa biloko na o ba avocat parce que ba benda ka makambo po ba mon intérêt na bango ba créer boluka terrain d'entente bo solola dans les calmes d'entente wana ezalaki fallait attendre jusque là ils appellent ka tarte ezaka tarte ba profiter ba catholique église ba zo à côté moko te ba vimba to orgueil non si toi kende kokuta bango kozwa mbongo oyo ya bandimi obimisango akufutaka bavuka ke tosamba kate parfois famille na bana banguna mbongo te mais conseil na kopesa ezaka ke luka moya ko approcher famille wana benga bango même l'église ou bien yo moko zwa bato bokita kuna na bavoka no ensemble pour vana bosola toyoka te continuité ya dossier wana ke eza na l'état te wana dernier conseil na kopesa ngwana yo mo pe utoloba azoyoka na yesu bino te. Voilà to komi na suka to lobinde to ba na suka émission na biso ensemble na bino. Glory be to God. Gloire raison ngapa na ye. Bye.